Très bien, merci Bonali Ebele, beaucoup l'andabiso sur Cléboa, original du grand prêtre Césanga Dipé, Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Kaka nakati ya ba chaîne Oyo, ya référence, ba chaîne Oyo, et couper Sabino ba information na temps Oyo, beaucoup zelaka ba information de partout dans le monde, beaucoup l'andabiso. Alors merci na benike ba oazali bongo na sima ya caméra pour na kozula biso bilili. Na mokolo ya lelo toko présenter bino comment est-ce que mokolo ya samedi 7 janvier 2023 mwana mboka na kombo ya Arnaud Kadima oyo bana yangaliema ba ko sepelaka ko benga ye mingi mingi AK47 akedaki bongo ko répondre na devoir civique na ye ya ko s'enrôler boyebi que 2023 ezali année électorale oyo Kongomani nyonso abengami na ko s'enrôler seni ko sala mosala na yango et si efongolela kibiso bikuke po ete tokende ko s'enrôler yango wana mwana mboka Arnaud Kadima mokolo ya samedi alobaki ete ye na base na ye esengeli bakende ko s'enrôler benike bazalaki wana pona kozwela biso bilili botala comment est-ce que esengo ezalaki na mitema bala ngalima parce que balobi ete moto moko kaka o bango bakoki kotia la confiance ezali kaka Arnaud Kadima na kati ya commune Yangaliema. Alors TV ezali radio te bolanda bino moko na bilili comment est-ce que masolo yango elekaki pe Gradi Muya azangaki kotuna mituna te na matali seni ndenge nini ndeko Arnaud Kadima appréciaki mosala oyo seni ko salama. Alors ngai na bino tukutani prochainement na même chaîne Cléboa original le petit maloba officiel. Merci na sous le métal o azalaki pe ko assister biso na kati ya événement o na mokolo ya lelo to bosanité grâce à Azalaki wana pona ko sala biso design ngai na bino tukutani prochainement. Au revoir, bye.
ndeko Arnaud mbote na yo. Mbote papa Gradi. Tomoni yo lelo okiti na base na yo oye ko remplir devoir civique kozwa carte d'électeur na yo. Alors moi songi ko sala mape mingi na ba réseaux sociaux na matali service ya Seni yebisa biso non. Comment est-ce que tu as trouvé accueil oyo Seni et Salia wana tozala ngaliema toko sele batke tozala ngaliema précisément na quartier des anciens combattants l'école Liloba. Donc accueil à Seni dans les En tout cas, j'apprécie, félicitations. Ok. Ouais, malgré ça s'est bien passé. Peut-être que non, il y a d'autres personnes qui parlent que non, il y a de lacunes, mais ça va quand même. Et sur 5 heures du temps, tu es bandé parce que tu es dans un mois retard, machine à bango et ça moi malem. Non, j'ai passé au moins 25 minutes et puis c'est tout. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, moi, nous kotambola. Le lobby na to moni que ma enseigné la kaki biso a kokisi yango. Mais ndenge service ko salama. Okondima ke na délai oyo enseigné pe si batu ya 1 mois. Ba aussi ça Kinshasa mo bape ba ville nyonso ba pesa di bango. Donc voilà, il dépend d'un service technique. On va technicien de baloba. Il y a déjà sali 25 minutes. Dans la journée, nous avons enregistré déjà, je ne vois pas que plus de 100 personnes. Bon, si peut-être il faut ça va jour, on est dépend d'un baron, mais ça va quand même, ça marche bien. Ok, mais il faut déjà vous lancer mon propre Nassini par rapport à Yannick Okomona Makambo Tambola. Oui. On a encouragé Baron Kakaba à améliorer ce service là-bas un peu moins rapidement pour atteindre l'objectif. Ok. Alors, on a une équipe, mais Bakouma est belé non pas s'envoler. Il y a le leader d'opinion. Message ni le coup ça na Bakouma ni on basana on a banda ko bakol bakino bakomona tina ya carte d'électeur en côté d'ailleurs les a salité pour les kawa liboso les a carte mo qui to côté message ni ko pesa na Bakouma ni on so no bazu ba carte. Ouais, message ça na bengi ba comme les nyonso ba ko s'envoler massivement parce que nous en a besoin ba électeurs. On doit changer les choses dans ce pays, donc il faut tout apporter un plus et on a oublié vraiment la population nyonso sur la commune Angali mabaya ko s'envoler massivement. Déjà de tout le monde on dirait aux candidat. Ouais. Na commune Angali. OK. Alors merci beaucoup pour la kebele ko na biso na Kleboa. Na ebike to kozwa ndeko Arnaud Kadima na molai nyonso ko na kobeta masolo ma matali politique ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors merci na Benike Boa avec na sima caméra azuli biso ba bilili na mokolo lelo. Alors ngana bino to kutani prochainement. Aye papa ya Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala pokuna mapangu nyonso za ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat paie location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location paie likambo tali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tu bien hôpital pour la nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Nous ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapangu nyonso eza koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.
Congo.